Merci Nabande Konyos Bomesana Kolanda Bisso, vous serez toujours branché sur la 3W Radio Télévision du Solo, et allez toujours Yabino DSV Diana sous le foot de vos pertales, moto toujours Nakati Yabato. Ya solo bande konangai nazali na mawa nakati na motema nangai. Mawa etondi ngai nakati na motema pona Kongo na ngai, pona Kongo na biso, pona Kongo na yo. Vraiment nazali kokamwa ya kokamwa. Bandeko misusu bandimi dialogue. Bandeko misusu baboyi dialogue. Bandeko bunda. Tomonaki bandeko na biso ya IDPS tango bakende kosala soirée na bango. Na banzi bandeko ko bazalaki contre soirée wana. Bakende kosala marche ba marchaki. Mais batu ya IDPS babengelaki batu wana ba policier ke basa la sécurité pour na bango et que mobulu ezalate wana ezalaki tout à fait normal ce qui manifestation ezali mais bande kona biso ya peuple mokonzi ba combattant ko bazali d'accord te basa la marche oyo ya bango pour na ko se manifester. Alors tomoni bande komisusu basel ba vidéo ya ba menace de mort ya ko bunda. D'autre part tozali ko comprendre te pona nini pona likambu ya cercueil. Alors souvenez-vous à l'époque IDPS basalaki yango tango Mobutu azalaki na pouvoir, to monaki IDPS à l'époque et memaki pe cercueil pona kokende kolobaki ba intérêt politique ya monsieur Joseph Mobutu oyo na politique na ye. Mais lelo yango basali yango pona IDPS, mais yango komi lisusu plus grave. Alors bandeko pona ba information na biso ndenge tokoloba Tshisekedi bolimbisi na minute oyo déjà azali na kati na Kinshasa, mais boyebi bandeko lokolo komi course au pouvoir bato bazali ko welela ba poste na bango ndenge tokoloba bureau ya monsieur Félix Tshisekedi Chilombo ezalaka toujours na chaussée de Louvain. Boyebi bureau na ye eza na chaussée de Louvain kuna na café esika oyo ayambaki groupe ya bato ebele bazali kopesa tolo babanini bakiriokiro vital na bango pona kolakisa ke non voilà yo mtozo ke kozwa poste ya ministre kuna tala ba CV na biso yango yo. Alors bato bakutanaki na place de Louvain na chaussée de Wavre kuna bato bakutana kuna na Padoa. Alors ezali susu mawa mingi bandeko baza ko bunda pona mboka te me pona ba poste. Alors Félix Tshisekedi aza ko kende batu ko baza ko bundela ye nzokande bapesi ba CV na bango po ke soki azui ke acha bango na poste. D'autre part tu za ko comprendre te ba oyo ba ko bunda pona honorer Ngwanda ba o ba ko bunda pona Tshisekedi. Alors batu o bazali ni batu ya honorer Ngwanda ni batu ya Etienne Tshisekedi ba bunda pona banani. D'autre part bandeko ezali ko pesa batu pasi bandeko batondaki na chaussée de Louvain kuna na place Padoa batondaki ya trop esika oyo Félix ayambaka ba invité na ye kuna esika o bazopesa ba CV pe boyebi esika Félix Tshisekedi akenda kokutana na epa ya Aimé Bolumbu kuna na chaussée de Louvain na 498 esika bakutanaka kuna. Alors bandeko na boyeba est-ce que liti oyo tozali ko sala tozali ko welela nzoka nde ba poste. Alors makambo ngo yebani na ngoke no bato baza ko bundela ba poste lokola ba promettre Félix Tshisekedi premier ministre, mais bandeko na kalate makambo pe ezali ko changer. Toyoki kaka na ba information esika biso tozwaka tomoni ke esika oyo maître Mukendi wa Mulumba yende peut-être baza ko proposer ye oyo asali cousin propre ya Etienne Tshisekedi ya Mulumba ye bazali ko proposer place ya premier ministre. Alors ndeko soko keneke place ya Félix Tshisekedi pesi ba CV na okende pe lisusu place ya Mukendi wa Mulumba okende suko pesa ba CV na. D'autre part vous allez comprendre te bitumba oyo bato bazali ko bunda pona positionnement to nini bandeko na ba combattant botika ba oba kosala marche basala marche ba oyo bandimi dialogue bakenda nzela na bango ba oyo baboyi dialogue bakenda nzela na bango, mais bitumba ezala te. Donc bitumba oyo natanga tozali ko bunda monsieur Joseph Kabila champagne bato tout bazali ko seka biso yango yo bomoni ke na kati na Kinshasa babengaka ba combattant ba zombatan pe babengaka bango ba bomatan. Cela veut dire un zombatan, cela veut dire un zoba.
un beau matin, cela veut dire que mutu azali ko beau matin on aye. Alors est-ce que bolingi bo pesa bato wana raison que boza ba zobatan ou bien boza ba beau matin vraiment ba ndeko na ngai bo réfléchir moi ba attire na bino bo tia bolingo kati na bino tozala tata moko mama moko liboke moko nde na kosenga na bino soko zali mutu ya Etienne Tshisekedi kumisa leader na yo soko zali mutu ya Ngwanda kumisa mutu na mutu aza na parti politique na ye mais ekoma ya bitumba te ezalaki toujours ya bino DSV Diana sur le photo de vous pertale moto toujours na kati ya bato nde tokutani lisusu bo bomeseni bye bye.